balinda mokolo moko manso mabomba mimakomo nana se manso makoleka kasiela kaya nzambe koleka te kinwe salema mokili monso sola ya solo buka so bwa nzambe se manso makoleka kasiela kaya nzambe koleka te kinwe salema mokili monso sola ya solo buka si bwa nzambe. Na kombo nzambe tata mwana pe molimo mosantu batata ba mama bandeko balandi ya ngai wabino Guy Laurent Lobela autrement dit analyste spirituel tokutani na bino lisusu une fois de plus nanzela ya émission na bino oyo bokolandaka beaucoup plus sur na chaîne na bino Africa 21 TV émission intitulée les analyses spirituelles batata ba mama ndenge tolobaka ntango nyonso ete émission des analyses spirituelles tosalaka yango na sentiment te tosalaka yango na plaisanterie te tosalaka yango mpo ete yo osepela te kasi tosalaka yango mpo ete nzambe asepela pamba te nzambe soki asepeli oyo nzambe abongiselaki yo na ngai nde tokozwa yango kasi soki nzambe asepeli te batata bamama ekozalaka na biso pasi mpo ete tosepela na oyo po ete tozwa oyo nzambe abongiselaki biso yango omoni batata bamama biso tomipesa beaucoup plus mpona koyekola posa ya nzambe ezali nini na nzela ya banzembo na nzela ya bamessage ya tata Simon Kimbangu kiangani bamvola misato mpe baprofesi oyo papa Simon Kimbangu atikelaki biso mpe na nzela ya mateya to mikanda oyo lingomba ekobongiselaka biso oyo tobengi yango mikanda ya lingomba posa ya nzambe ezali toujours ya kokangema na banzela misato oyo totangeli bino awa po ete oyeba posa ya nzambe il faut oyekola mikanda ya lingomba parce que na kati ya mikanda ya lingomba okomona posa ya nzambe po ete oyeba posa ya nzambe il faut oyokaka banzembo na biso tango nyonso tango zali koyoka banzembo na biso okocomprendre nzambe alingi koloba nini posa na ye ezali nini po ete ososola lisusu na bozindo posa ya nzambe il faut oyokaka tango nyonso maloba ya bamvoala maloba ya mokonzi abule tata Simon Kimbangu kiangani pe oyekolaka tango nyonso baprofesi oyo tata Simon Kimbangu na 1921 atikelaki biso tala makambo oyo epesaka biso bososoli ya koyeba posa ya nzambe biso lokola tomipesa koyekola banzembo na biso koyekola maloba ya bamvoala misato maloba ya papa Simon Kimbangu kiangani koyekola pe mikanda na biso nde esosolisa biso posa ya nzambe yango tokangama na kosala beaucoup plus posa ya nzambe koluka kosepelisa nzambe nzambe asepela soki nzambe asepeli oyo nzambe abongiseli ngai na yo tokozwa yango batata bamama tokosenga na bino bolanda biso na bokebi nyonso parce que émission ya lelo ndenge tolobaki ezali émission ya liboso oyo tozali kosala mpona 2025 émission tosalaki la fois passée ezalaki émission oyo tosalaki yango na décembre avant tokota na 2025 oyo ezali émission na biso ya liboso ya 2025 baye nyonso bakolandaka biso tozali na baplateforme oyo topanzaka sango ya tata Simon Kimbangu neti na Facebook tolobelaka yango tango nyonso soki obeti le kimbongisme en marche ezali plateforme oyo biso tosala yango po ete topanza sango ya tata Simon Kimbangu na mokili mobimba soki otali na YouTube obeti Africa 21 TV nde ezali plateforme
oyo biso to salaka ba publication ya ba émission na biso to ba nzembo to ba message oyo ekoutaka epai ya mokonzi ya bule. Soki otali pe lisusu na WhatsApp tozaka na groupe moko oyo biso to créaki ya WhatsApp oyo ezali ko permettre biso to panza sango ya tata Simon Kimbangu à travers le monde ezali les ambassadeurs. Groupe les ambassadeurs ezali groupe oyo ezali na sous commandement na biso. Voilà. Ndenge tolobi émission na biso mokomo lelo tokosenga na bino batata ba maman bolanda biso na bokebi nyonso. Émission to salaka ezali les analyses spirituelles. Ba analyse ezali ebele mais biso to salaka ba analyse spirituelle. Alors ba analyse spirituelle ezali na ba principe. Yo muto zali ko sala yango il faut zala connecter. Batu pe bakolanda yo il faut bazala connecter de façon que Nzambe afongola yo na ngai matoi ya molimo pour te comprendre makambu oyo parce que ezali dans la spiritualité nde tozali kosala ba réflexion oyo ezali ba réflexion ya bonzoto te oyo yo na ngai tokoluka to sepela ou bien ngai na koluka na gagner yo ou bien yo koluka o gagner ngai te ezali ba réflexion spirituelle oyo tolukaka to yeba posa ya Nzambe to sala oyo Nzambe alingi na simande Nzambe soki asepeli apesi biso oyo biso tozali na yango posa oyo ye abongisela ki biso. Donc émission na biso ndenge touti koloba ezali les analyses spirituelles, il faut ozala na komi kitisa pour comprendre, pour ozala connecter parce que soki oza connecter te Nzambe akofongola yo miso ya molimo te, Nzambe pe akofongola yo matoi ya molimo te po oyoka pe omona makambu oyo tozali koloba na sens moko ya bonzambe. Voilà oyo ezalaki lokola mwa introduction na biso na émission ya lelo, mais titre na biso ya mokolo mwa lelo ezali comment protéger la doctrine kimbongisme. Ndenge nini tokoki kobatela doctrine na biso. C'est-à-dire la doctrine kimbangiste ndenge nini tokoki kobatela yango. Wana ezali masolo oyo tokoki tokosolola na bino mokolo mwa lelo par rapport ya ba réflexion to ba analyse spirituelle oyo biso tosali très approfondi. Mais avant tout tokota na sujet na biso to na bozindo ya sujet na biso tolingaki nano très rapidement to atame likambo moko oyo ezali likambo ya ba réseaux sociaux. Batata ba maman tozwi courage ya kolobela likambo ya ba réseaux sociaux lelo pamba te likambo ya ba réseaux sociaux eloba mitango mulai na niveau ya lingomba na niveau ya l'état na ba plateforme to na ba makambo ebele réseaux sociaux ezali kolobama na ndenge ya mabe na ndenge ya malamu mais biso lokola tozali ba kimbongiste tolingaki to épingler moi intervention na biso selon ba analyse spirituelle parce que to sala ka ba analyse spirituelle kaka na maloba ya ba papa kaka na ba to apuiza ka c'est-à-dire to épuisa ka connaissance na biso kaka na maloba ya ba papa. Point ya réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux ezali mabe ou bien réseaux sociaux ezali malamu? Alors biso tolingaki to loba boye. Réseaux sociaux ezali moyen ya communication. Moyen ya communication. D'autre part, tokoki kobenga yango le moyen le plus rapide pour transmettre information au-delà. Moyen oyo ezali très rapide ya ko transmettre information au-delà. C'est-à-dire dans les réseaux sociaux ezali ko pesa biso ba information
oyo ezali non filtré. C'est-à-dire information oyo ba filtré yango te. Ndenge batu oyo tosalaka na média tobengaka yango ba information moko brut na état brut. C'est-à-dire likambo ekoki kosalema na minute oyo réseaux sociaux aza na facilité ya kopesa yo pe information na état brut. Le même réseaux sociaux aza pe lisusu na facilité ya ko transmettre fausse information très rapidement oyo ekoki kokende au-delà. Yango biso lokola tozali ba kimbongiste toko se référer toujours na maloba ya ba papa to na maloba ya papa Simon Kimbangu Kiangani oyo azali lokola boussole na biso oyo azali lokola référence na biso oyo biso ba misusu tobengaka ye base ya spiritualité na biso ba misusu babengi ye boussole 1000 pattes bato misusu babengi ye Yahvé bato misusu babengi ye na ba kombo ebele azali référence monene oyo akopesaka biso ba orientation na makambo ebele. Papa Simon Kimbangu Kiangani alobelaki likambo ya ba réseaux sociaux mbala ya liboso to mbala ya liboso oyo Papa Simon Kimbangu abetaki sete na tina ya makambo etali réseaux sociaux ezalaki na nkamba. Mokonzi abule tata Simon Kimbangu alobaki boye technologie actuelle ezali lisusu ndenge ezalaka te. Lelo mundele azali très avancé na technologie. Liboso ezalaka soki ozali na posa ya ko se communiquer to bandaka ko solola na ba phone na ba lettre ya kokoma na maboko ou bien ba lettre ya kobeta yango na ba machine ya dactylo. Mais lelo ezali lisusu ndenge wana te. Lelo soki osali likambo na même ère oyo ozali kosala likambo wana na États-Unis na France, na Europe, na Asie, Afrique mobimba bakoki kolanda yo. Bakolanda yo, bakoyoka yo parce que technologie ezali avancée. Et Papa Simon Kimbangu Kiangani abeti sete alobi boy. Pona biso ba kimbongiste, surtout biso batu oyo tofandi awa na nkamba. Tozali obligé ya kosala malamu. Tozali obligé ya kosala malamu. Pamba te soki tosali malamu, malamu na biso ekopanzana na mokili mobimba. E mokili mobimba bakomona ya solo ete biso bakimbangise tozali batu oyo tokosala kaka makambo ya malamu. Wana ezali message ya Papa Simon Kimbangu Kiangani na mboka ya Nkamba Nouvelle Jérusalem. Abeti lisusu sete alobi pona baye basalaka mabe tozala attention parce que soki tosali mabe surtout biso baye tozali awa na Nkamba mabe na biso pe ekopanzana na mokili mobimba bakoyeba ete kuna na Nkamba basalaka mabe yango akebisaki biso mokonzi abule tata Simon Kimbangu akebisaki biso alobi biso bakimbangiste tosala malamu po malamu na biso epanzana na mokili mobimba. E soki tosali mabe na biso pe ekopanzana na mokili mobimba e utatango wana ekofingisa lingomba, c'est-à-dire bakoloba ete tala bino bakimbangiste pe bosala kabo. Biso tolingaki toloba boya ce qui concerne les réseaux sociaux. Réseaux sociaux ezali mabe vraiment te. Pona baye bazali kosala malamu. Pona baye bazali kosala malamu. Réseaux sociaux ezali mabe pona binote. Réseaux sociaux ezali mabe makasi. Pona baye bazali kosala mabe na kati ya lingomba. Nde batuana réseaux sociaux ezali mabe makasi pona bango. Me baye bazali kosala malamu. Réseaux sociaux ezali outil moko très important pour la communication. Ya biso bakimbongiste parce que ezali ko faciliter biso tâche ya koyoka maye mokonzi abule tango nyonso azali koloba na biso kolanda ba activité ya mboka Yerusalem pe ba activité
il y a différentes sortes, il y a paroisse oyo tozali na yango na kati na mokili na même moment oyo yango ezali kosalema. Et biso pe na kati ya lingomba na biso balobi na biso ete tokende na mokili mobimba to panza sango ya tata Simo Kimbangu to bongola bapakano bakoma bandimi. Kimbangiste nyonso azali tiktoker te, kimbangiste nyonso azali youtubiste te, kimbangiste nyonso azali facebook te, mais kimbangiste nyonso azali ambassadeur. C'est-à-dire soki ozali na réseaux sociaux ozali kosala musala ya kopanza sango ya tata Simo Kimbangu eta comme un ambassadeur kimbangiste, réseaux sociaux ezali mabe pona yo te. Soki ozali na YouTube ozali kosala musala ya kopanza sango ya tata Simo Kimbangu eta comme un ambassadeur kimbangiste na kati ya YouTube, réseaux sociaux ezali mabe pona yo te. Mais réseaux sociaux ezali mabe makasi mingi pona baye bazali kosala mabe. Mabe wana ezali de manière générale. Yango tolingaki tobeta sete moke à ce qui concerne les réseaux sociaux. Batu nyonso tende bazali kosala mabe na kati ya réseaux sociaux. To batu nyonso tende bazali kosala mabe. Et puis il faut toyeba yango ete réseaux sociaux elukaka eyaka koluka bamabe na biso te. Biso nde batu oyo tozali mabe nde tomemaka mabe na biso na kati ya réseaux sociaux. Par exemple, balobi na biso ete moyibi ezali mabe. Tango yo oyibi, caméra ezwi yo. Et tango caméra ezwi yo, ekomema makambo wana na réseaux sociaux parce que caméra ezali moko ya ba utile ya réseaux sociaux. Balobi na biso ete biso tobinaka te. Tango yo bini téléphone ekoki kofilme yo to caméra ekoki kofilme yo. Et après avoir kofilme yo nde ekomema makambo wana na réseaux sociaux. C'est-à-dire réseaux sociaux à soi ezali utile ya communication moko ya munene oyo tokoki ko négliger yango te. Mais baye bazali kosala mabe, baye bakosalaka mabe, bango bazali na somo ya réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que bayebi ete mabe na bango ekopanzana na mokili mobimba ndenge mokonzi ya bule tata Simo Kimbangu Kiangani alobaki yango. Mais baye tozali koteya, baye tozali kopanza sango, baye tozali kodénoncer makambo ya mabe oyo bato bazali kosala. Réseaux sociaux ezali mabe pona biso te. Mokonzi ya bule tata Simo Kimbangu Kiangani déjà alobaki yango na ebandeli. Alobi réseaux sociaux soki tosali mabe, mabe na biso ekopanzana na mokili mobimba. Soki tosali malamu, malamu na biso pe ekopanzana na mokili mobimba. Biso totikali na logique oya kosala malamu. C'est-à-dire tozali kosala malamu pona intérêt ya lingomba, tozali ko dénoncer makambo oyo ezali kobebisa lokumu ya lingomba, tozali pe koteya baye bazali kobebisa lokumu ya lingomba, pe tozali koteya baye bazali na posa ya kobénéficier na likabo oyo ya tata Simo Kimbangu po ete babongola mitema na bango, bango pe bakoma bandimi. Toleki na phase ya réseaux sociaux. Avant toleka na sujet na biso ya comment protéger la doctrine kimbongisme, la doctrine kimbongiste, tolingaki tolobela nano lisusu likambo ya moke ya ndeko na biso papa Apo Salima esika azali tokosenga na ye bolimbisi alibisa biso parce que normalement tolingaki vraiment kosala émission mobimba pona ye, mais kolanda na makambo oyo mokonzi ya bule azali koteya biso tango nyonso yango tolobaki tokosala émission ya mobimba pona ye te, mais toko épingle po bato pe bazali kobenga biso tango nyonso koyebisa biso parce que bayebi ete biso pe tosalaka baanalyse spirituelle. Basujet oyo bato bazali koyebisa biso ezali très important. Biso pe tomeka kopesa mwa lumière na makambo oyo ndeko na biso papa Apo Salima
tango nyonso akolobaka na kati ya ba réseaux sociaux. Tokolobela papa Apo Salima bandeko balobaki makambo pe mama na biso mama Balenda Francisca Balenda azali koloba il faut que ça ait ba émission surtout ba analyse spirituelle très approfondie, mais pour le moment tozali na ba recherche ya ba élément pour na mama na biso mama Balenda oyo tozali na no prêter pour na ko effectuer émission mobimba pour na ko expliquer ye makambo mususu parce que to constater ba élément ebele ba makambo ebele oyo ezali kosenga il faut to sala émission pour na ko éclaircir makambo mususu biso to sala ki ba émission ebele tolobaki bato mingi baza ba kimbangiste te bato mingi bazwa ba poste na lingomba baza ba kimbangiste te bato mingi alors ezali na ba comportement mususu etake analyste spirituel soki otali kaka bokoloba moto oyo aza kimbangiste te. Alors pour ne pas encore obimisa makambo mususu oyo peut-être ba élément très approfondi nano to réunir yango nyonso te mais to promettre yango ete avec quelques éléments oyo tozali na yango déjà mpona mama na biso Balenda tokomeka koeffectue émission mpona koexplike ye mwa makambo ebele. Mais na mokolo ya lelo lokola sujet na biso ezali comment protéger la doctrine de l'église kimbangiste. Doctrine na biso nde tokoepengle moke likambo ya papa Apo Salima. Tolingaki to ramener tout d'abord conscience ya biso bandini ya bambuta banganga nzambe to ramener conscience na biso sur une table pour na to meka ko réfléchir sur la personne de papa Apo Salima. Tout ça là ba émission mais cette fois-ci tolingaki to épingler moi makambo ezali très important. Papa Apo Salima toyebi secrétaire ya IJK, membre secrétaire ya IJK na tango ya kala, membre ya chorale des enfants kimbangistes Koreki, et puis yemoko papa Apo ayebisaki biso ke azali pe lisusu moko ya ba dissident, c'est-à-dire azali pe lisusu moko ya ba dissident. Mais papa Apo toyebi na identité wana ancien secrétaire ya IJK, membre na mouvement na chorale des enfants kimbangistes Koreki, entre-temps ancien dissident mwana ya 26. Mais papa Apo après avoir causé la mwana ya 26 un dissident azongi na église à reconnaître que bazalaki na mabunga, à reconnaître que basalaki erreur, il faut azonga na ndaku ya tata po aya kobikisa molimo na ye. Papa Apo azongi lingomba eyambi ye et papa Apo azwi ampleur ya kosalaka ba émission à chaque fois pona koyebisa biso mayema leka mayema salema pona idéologie ya création ya dissidence auto bengi yango 26 égale à 1. Batata ba maman ndenge to uti koloba tozali ba kimbangiste. Il faut état d'esprit na biso ezalaka au-delà. Un kimbangiste azali mutu oyo azana no un sage. Un kimbangiste azali mutu oyo aza posé. Un kimbangiste azali mutu oyo azana ba capacité surnaturelle et belé. Parce que bambuta ba papa na biso bamvoila tata Simo Kimbangu ba lega biso connaissance wana. Parce que to fandaka na nzambe, to fandaka na kolo Yesu, to fandaka na nzambe molimo mosantu. Tozali batu oyo
tozalaka na kati ya mabondeli tango nyonso, d'où nous sommes à connexion spirituelle directe na Tata Nzambe. Et tozali inspiré na makambo oyo ezali ya bonzambe. Un kimbangiste. Il faut azala sage, il faut azala beaucoup spirituel, il faut azali muto azali connecté. Donc ba valeur spirituelle, ba capacité spirituelle et belé ezali na kati na biso. C'est-à-dire tokoki ko fanda boete. Mutu moko awuti libanda aye akomi ko kosa biso ou bien akomi ko manipuler biso. Non. Pourquoi tolobi nengo wana? Parce que Papa Aposalima era outi 26. Discours na ye ya liboso ezalaki boye. Je suis parmi les cofondateurs. Il y a 26. Je suis parmi les cofondateurs. Il y a 26. Tango balobi cofondateur, il y a 26. C'est-à-dire, il a kisi que idéologie à 26. Batu balamba yango. Batu basala yango. Ezali ba papa apo. Bolimbisi. Ezali ba papa apo. C'est-à-dire, il est parmi les cofondateurs. Il y a 26. Tokomegana osala moi pause. Est-ce que l'ikanisi na idéologie à 26 par rapport à la doctrine na biso, par rapport à enseignement oyo ba papa batikela ki biso, est-ce que ezali positif ou bien ezali idéologie moko négative? Parce que ba papa ba yebisa ki biso to kabwanate, mais avec l'idéologie il y a 26 oyo papa apo azalaki parmi ba cofondateurs. Iye kosala ete e kaboli lingomba. C'est-à-dire, d'autre part, ceux qui tozana posa, toyeba banani ba kabola lingomba. Contraire, il y a un message ya mokonzi ya bule papa Diangenda. Oyo abandaki ko insister tango nyoso. Alobi toka bwanate soki kofukama na kofukamela bino boka bwanate boka bola pe bana na ngai te. Ezali ba message ya papa Diangenda. C'est-à-dire papa apo il est parmi batu oyo bakabola lingomba na idéologie à 26 parce que il est parmi les cofondateurs. Papa apo aye kopesa biso liste ya batu oyo bazalaki ensemble pona bakabola idéologie bakabola, c'est-à-dire pona ba monter likambo oyo ya 26. Papa apo apesi biso liste. Tozalaki boy, tozalaki boy, tozalaki boy, tozalaki boy. Atangi ba kombo ya batu, c'est bien bon. Mais ça reste aussi à nous. Il y a qu'à poser papa pour ma question. Pour y aller bisabiso. À part cause à la cofondateur, il y a idéologie à 26. À part kotange la biso batu oyo bazalaki na idéologie wana po ba créer likambo oyo et salaki ete lingomba lelo e kabwana. Il faut tout na papa apo. Ba stratégie nini oyo bango bazalaki na yango po ete ba reçu na likambo oyo et yaki ko créer idéologie à 26 oyo esali ete lelo lingomba ezala ya kokabwana. Quelles sont les stratégies oyo batiaki en place pour ete et convaincre bana ya ba papa pour ete bandima yango ete biso il faut tokende parce que tozali komona neti likambo oyo ezali ndenge wana te. Ba stratégie ezalaki nini? Makambo nini oyo bango babandaki koyebisa bana ya ba papa? Makambo nini oyo bango babandaki koyebisa papa apo etake cofondateur na liste ya batu oyo ye abandaki kotanga? Makambo nini oyo bango babandaki koyebisa bana ya ba papa po bana ya ba papa ba croire
na bango po bana ya ba papa bandi makambu oyo bango babandaki koloba etake ba cofondateur ya idéologie wana. Il faut tout na papa apo. Quelles sont les stratégies et les idées que vous avez mis en place pour convaincre bana ya ba papa po bandi ma idéologie oyo bino bozalaki na yango eta comme ba cofondateur ya idéologie ya bana ya 26. Parce que idéologie wana tant tozali ko tala yango na miso ya bonzambe tozali ko mona ete ezali contraire ya maloba ya ba papa. Lelo oyo lingomba ekabwana kimbangiste nyonso oyo azali pensionné na idéologie ya papa Simon Kimbangu azalaka na esengote parce que ezali contraire ya ba message ya ba papa parce que papa alobaki na biso soki kofukama na kofukamela bino pourquoi parce que posa na ngai ezali ete bokabwana te ba papa bakabwana kite tango bazalaki bango misato mais lelo ba papa po ba réussir kokabola ba papa po ba réussir kozala comme ba cofondateur ya idéologie ya 26 ba convaincre ba papa et ba papa bazalaki convaincu na ba idée na ba stratégie na makambo oyo ba papa po ba yebisaki bango papa po ayebisa biso makambo nini oyo bango babandaki koyebisa bana ya ba papa po bana ya ba papa oyo bakenda 26 ba croire na bango bandimela bango oyo esala ete lelo lingomba ekabwana tandis que mokonzi ya lingomba le bâtisseur de l'église kimbongiste papa Diangenda alobaki na biso to kabwana te wana ezali mwa ba question oyo tozalaki na posa ya kotuna papa apo et puis ezali pe makanisi oyo biso totie en place po ete yo kimbangise o réfléchir oyeba tango ozali kolanda tango ozali koyoka tango ozali kosala makambo oyo tango mosusu mutu oyo azali kosala yango ayebi tina azali kosala yango ndenge toloba yango batata ba mama mutu soki amelaka masanga abongoli motema akomi kosambela batu bandimelaka ye mingi balobi oyo azalaki païen abongoli motema akomi kosambela tout il faut te croire na prédication na ye parce que auti musika nzambe alokoti ye musika mais un pasteur mutu oyo azalaki motei mutu oyo azalaki mondimi abungi nzela ake kosala makambo ya ndenge mosusu e na nsima azongi lisusu alobi nazongeli kazaka na ngai oyo nazalaki na yango liboso biso baanalyste spirituel mpo na odetecte ngulu eza très facile ndenge bapapa baloba totikali ngomba na bangulu te pour détecter un ngulu ezali très facile soki ozali analyste spirituel parce que musala ya ngulu ezalaka nini ere moko omoni ye propre ere moko ake na potopoto akomi salite ere moko azongi aningisi nzoto akoti na mai asokwami akomi propre mais pour détecter un ngulu na kati ya lingomba il faut être un analyste spirituel parce que bapapa apo mpo na biso na ndenge ya mabe te etake mutu oyo azali initie na makambo ya tata Simon Kimbangu azali parmi bangulu oyo il faut tosala na bango très attention na kati ya lingomba. J'ai dit bien très attention na kati ya lingomba. Tozongeli na motuna totuna ki parmi makambu oyo papa apo babandaki kolobela bana ya ba papa biso tozaki na centre. Tozaki na centre ba événement nyonso ya 26 ba makambu nyonso ya 26 ba rencontre ya ba jeune ba nini tozalaki na centre. Et musala o biso tosalaka ya ba analyse spirituelle. Tobandi yango lelo te. Je me rappelle. À l'époque, il y a un professeur de l'université en France, Pasteur Nzaki Mwena. Papa Pasteur Nzaki Mwena a en vie na France. Papa Pasteur Nzaki Mwena a sombela ngai kaye na bik. Ayebisinga papa Guy Laurent
komela kangai makambo nyonso oyo papa Fumambanza alobaka na langue nyonso oyo o comprendre kango. Pourquoi? Parce que notre façon ya ko comprendre peut ko expliquer maloba ya papa Fumambanza et bandaki kozala différent par rapport ya ba interprétation oyo bato mususu ba bandaki kosala, parce que to bandaki kolanda papa Fumambanza na matoi ya bonzambe pe to bandaki ko comprendre ye na matoi ya bonzambe. C'est-à-dire nyonso oyo e bandaki koleka à l'époque ya papa Fumambanza entre papa Fumambanza na bana yango ezali makambo oyo ememaki biso na 26. Tokoloba nano quelques exemples pour bato ba comprendre pourquoi tokoma na situation oyo ya 26. Parce que papa Apo azali parmi ba cofondateurs exactement. Mais ba élément nini oyo bango bamnaki ko utiliser pour ba convaincre bana ya ba papa. Un élément ya liboso. Soki na slogan ya Lingomba tolobi nous sommes derrière vous. Ba papa Apo nde ba initia idéologie ya avec vous. Avec vous. Wana ezali point ya liboso. Point ya mibale. Soki ba papa balobi tofukamela kabana na bango te. Ba papa Apo bango bazalaki na idéologie ya koloba ete mwana nkoi aza koi. Donc bana ya ba papa na ba oyo bazana no mike mike. Ba papa Apo babandaka kofukamela bango kolala na se, surtout bana ya koreki batata ba mama bolimbisanga. Babandaka kolala na se mwana nkoi mwana nkoi mwana nkoi. Mais ezali makambo oyo ba papa bapekisa biso. Balobi bana na biso bofukamela ka bango te pamba te soki bozali kosala yango mikolo ezali koya ekozala pasi po ete bo kolongola yango. Parmi makambo oyo esalaki ete ba papa Apo ba convaincre bana ya ba papa ba yokela bango ba croire na idéologie na bango etake ba cofondateur ezali makambo oyo pe ya koloba ete biso nyonso tozali ndenge moko. Tango papa Fumambanza azali kotinda papa Simon Kimbangu Kiangani, il faut kende esika boye, il faut osala boye, il faut okende boye. Ba papa Apo bazali koyebisa bana ya ba papa. Ba papa na biso bakenda na 26, lelo bazali ba papa na biso bakenda na 26. Ba papa Apo bazali koyebisa bango ndenge nini papa Fumambanza azali kotinda papa Simon Kimbangu Kiangani kaka, tandis que bino nyonso bozali ndenge moko. Tandis que bino nyonso bozali ndenge moko. C'est-à-dire soki bazali ndenge moko elakisi ete esika oyo baza kotinda bango batinda bango nyonso nzela moko. C'est-à-dire soki papa Fumambanza aponi papa Simon Kimbangu Kiangani po ete akende esika wana, il faut papa Apo ba intervenir baloba ete biso nyonso ou bien bino nyonso bozali ndenge moko. Voilà na ba secousse ya ba makambo oyo ebandaki koleka tango ba papa bazalaki ezali ba makambo wana. Bino nyonso bozali ndenge moko, nous sommes avec vous, nous sommes boye. Ba papa bazaki ba papa basambe papa Fumambanza azali na centre et bana misusu bazali na place boye bazo sali santinsan bana mususu ezalaki makambo ezalaki contraire ya doctrine na biso yango ba papa Apo basangeraki na yango pona kokotisa yango epai ya ba papa na biso oyo bakenda na 26 et lelo ba papa na biso oyo bakenda na 26 bamitiaki na place ya ba papa Apo bandimelaki ba papa Apo et lelo Lingomba ekabwana parce que ba papa Apo bazalaki ba cofondateur ya idéologie ya 26 na ba argument na ba stratégie oyo bango babongisaki ya ebele oyo tokoki koloba nyonso awa te yango esalaki ete lelo Lingomba oyo bamvoila bamonelaki passe oyo tata Simon Kimbangu amonelaki passe eya ekabwana. Nani oyo akotombola lisapi aloba ete azalaka na esengo ndenge Lingomba ekabwana? Tobandi na bamvoila misatu, papa Simon papa Fumwalongo, papa Kisolokele, papa Fumambanza,
parmi ba papa misatu bamvola misatu nani oyo kati na bango akotombola lisapi aloba ete ngai esika na kenda lokola bokabwana kuna ngai na sepelaka. C'est-à-dire ba papa misatu ba sepelaka te lokola lingomba ekabwana mais batu bakabola lingomba ezali ba papa apo. Biso tozali na 3 égale 1. Tozwi nano na ba conseiller nyonso na bamvola ba papa na biso nyonso tozali na bango banda na papa Simon Kimbangu Kiangani nani asepelaka na ndenge lingomba ekabwana. Tozwi papa Simon Kimbangu Kiangani, tozwi mama Marie Mwilu, tozwi papa Mbenza, tozwi papa Zako, papa Rigena uti kotika biso, tozwi mama na biso mususu. Parmi bango nani asepelaka na ndenge lingomba ekabwana. Tozwi biso bambuta, biso bandimi, nani asepelaka na ndenge lingomba ekabwana. Parce que mutu nyonso oyo akosepela na ndenge lingomba ekabwana azali kosala contraire ya volonté ya papa Fumwambanza, ya volonté ya papa Fumwambanza, ya volonté ya papa Kisolokele, ya volonté ya papa Diangenda. Parce que papa Diangenda alobaki toka bwana te, s'il s'agit ya kofuka melabiso akoki kofuka melabiso. Parmi ba papa na biso oyo bakenda na 26 nani asepelaka na bokabwani ya lingomba. Parmi bandimi oyo bakenda na 26 nani asepelaka na bokabwani ya lingomba atombola lisapi aloba ete ngai nazali kobeta tolo nasepelaka lokola lingomba ekabwana parce que ndenge lingomba ekabwana boye nde tokokota na lola. Nani asepelaka na yango? Mutu nyonso oyo azali na elembo ya papa Simon Kimbangu Kiangani, oyo azali na elembo ya bamvola misatu, oyo azali na elembo ya tata Simon Kimbangu akoki kosepela na likambo oyo ya bokabwani ya lingomba te parce que lingomba oyo nde ezali lingomba oyo ekosangisa mabota nyonso na mokili. Ezali lingomba oyo ekosangisa mangomba nyonso na mokili. Ezali lingomba oyo balobaka yango ete lingomba mosusu te ekoti ya kimia na mokili kaka se lingomba oyo ya tata Simon Kimbangu. Mais soki bokabwani ekoti na kati na biso tokoki kobetela yango tolo te. Mais papa apo azali parmi batu oyo bakabola ki lingomba. Batu wana baza banani? Batu wana bazali banani? Wana ezalaki juste pona koluka ko identifier la personne de papa. Mais tokosuka wana te parce que si j'ai na biso ezali comment protéger la doctrine de l'église kimbongiste. Toya lisusu kozwa ba élément ya papa apo. Papa apo oyo biso nyonso ba kimbongiste toyebi ete abungaki ye moko pe consciemment ayebi ete nabungaki na zongi na ndako ya tata pona bikisa molimo na ngai. Papa apo oyo ayebi consciemment ete il était parmi les cofondateurs ya idéologie ya 26 oyo ye abengaka bato ya 26 ete bazali bato ya soloka. D'où il était parmi bato ya soloka. Papa apo consciemment ayebi ete nabungaki na zongi na ndako ya tata pona bikisa molimo nanga. Ce sont les analyses spirituelles. Papa apo abungaki, papa apo azongi na ndako ya tata. Mais yo oyo bungaki te neti biso ba analyste spirituel. Tango bazo préparer tozo yebake bazo préparer parce que nous sommes bato yo to evraka beaucoup dans la spiritualité. Même soki toza na pouvoir wana te ya koloba yango ube ya kosala mais komona na koyeba epesameli biso. Biso ba analyste spirituel na yo na ngai oyo tososolaki ete tata Simon Kimbangu Kiangani yende azali mokitani na ngbende ya kotambwisa lingomba.
Tata Simon Kimbangu Kiangani yende azali oyo aponamaki lokola ba papa balobaki lokola papa Diangenda alobaki na bana oyo biso toboti oyo akotambola na solo oyo akotosa malako ya tata ye wana nde akoponama po ete akoka kosala kotambwisa lingomba biso oyo tozalaki derrière papa Simon Kimbangu Kiangani lelo tofandi kimia et papa Apo a commis qu'on enseignait biso la doctrine de l'église Kimbongis. Mais avant Tolanda, Tokota, nanona, moi, Makambu Oyo, Tolinga totia un message à papa Simon Kimbangu Kiangani Yamuke. Totia un message, Joana, Tolanda Yangona Matoi ya Bonzambe pour te comprendre. Message à papa Simon Kimbangu Kiangani. Bongo, tokozonga na quelques éléments, il y a papa Apo, et afin tokochiter, na kopesa quelques exemples, il y a au état de doctrine na biso, et de tokokende na conclusion, il y a émission na biso. Régie, très rapidement, balancer les biso, message, il y a papa Simon Kimbangu Kiangani. Yo kote na yo, sima ya nzambe, sima ya satana, ozali naître akazwaka place te. Tangu makambo eza kolobama, tangu makambo eza salama, yo vani kaka. Tangu nzambe akoloba likambo, esiko yo koza na position wapi? Esiko yo mokili yango eningani. Tangu kolo yeso kopona batu na ye, oyo eza na Matthieu 25, soki 33, mameme na droite, taba na gauche, mituna mpe kozala likambo oyo esalamaki ntango nini wana deja okomi na mpasi soki osalaki malamu obiki soki osalaki mbeba ntango wana kotuna esalamaki ntango nini yo nkolo nasalilaki yo likambo yango ntango nini mosusu mpe akoloba nasalilaki yo te na ntango nini moko kati na ndeko na yo oyo salisaki ngai wana oyo salisaki te ngai pe wana banani bakokende na gauche banani bakokende na droite ntango ekoki moto na moto awelela ntango bazali koloba likambo ya nkolo yesu yo vandini ye balobi likambo ya tata Simon Kimbangu yo vandini ye na ntango balobi ke bon tokomi na ntango ya suka yo kowelela nzambe akoloba nga nayebi yo te kende pa ya moto na yo oyo oyokelaka yo moko koyeba nani wana yo oyokelaka kolela mpe kobanda wana okosala nini. Merci na régie na message kitoko oyo papa Simon Kimbangu Kiangani aoti kopesa biso. Papa Simon Kimbangu alobi na biso clair makambo oyo ezali koleka soki tozali koloba te yo ozali sima ya nani ozali sima ya nzambe to ozali sima ya satana. C'est-à-dire mabe oyo ekoti na kati ya lingomba makambo oyo ekoti na kati ya lingomba soki yo ozali koloba te ozali ngambo ya nani ozali naître tango bakosala kiyungulu okende koteni et puis biso soki tozali koloba te parce que tozali na posa ya kotia mobulu tozali koloba te parce que tozali na posa ya kobebisa soki tozali koloba po tozali pe na posa nzambe atuna biso te po na nini bolobaki te po na nini bodefandaki lingomba te po na nini bobundelaki lingomba te et raison pour laquelle biso tozali koloba papa Fumambaza lobi na biso lingomba epesama na maboko ya bangulu te lingomba totika yango na maboko ya bangulu te alobaki bongo pona nini parce que ayebi ete ba famille ebele enyokwami pona lingomba oyo
lelo même système oyo tozali koloba ba 100 mètres banini ba 100 mètres wana bakoko mikala bazwa yango tango mutu balongoli ye na nini na bakongo batindi ye en relégation na lowa ezali 100 mètres kutu te ezali plus de 100 mètres mosika na tata Simon Kimbangu mosika na Lingomba. Pourquoi? Parce que posa ya mondele ezalaki a déconnecter ba nyonso bazalaki kondimela tata Simon Kimbangu na ndenge ya solo. Papa Fumambanza apesi biso devoir alobi totika Lingomba na bangulu te. Ça de principe ekomi principe epai na biso mutu nyonso oyo azali na kondima ya solo oyo ayebi pasi ya tata Simon Kimbangu oyo ayebi pasi ya bamvola misato oyo ayebi pasi ya bakoko na biso akoki kotika te Lingomba na maboko ya bangulu. Maboko ya bangulu ezali nini? Ezali oyo bato bazali kosala contraire na doctrine na biso. Tokopesa exemple kaka ya papa hapo na mikanda ya Lingomba balobi boye awa tokoti na sujet ya doctrine na biso. Na mikanda ya Lingomba balobi boye pona succession ya Lingomba pona kokitana na Lingomba. Mikanda ya Lingomba balobi le chef spirituel nde azali na pouvoir ya kopona nani ya kokitana na ye e ye pe azali na pouvoir ya koforme to koprepare mutu oyo akosuccede ye. Wana doctrine na biso bokoko ya Lingomba na biso. C'est-à-dire mutu moko te azali na habilité ya kosala choix. Mutu moko te azali na habilité ya kosala choix ya successeur ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani. Ezali doctrine na biso, ezali coutume na biso, ezali lolenge mikanda ya Lingomba ekanga, ezali pe lolenge oyo mokonzi ya bule Papa Diangenda ayebisa na biso. Alobi pona ozala mokonzi ya Lingomba ezali ba kelasi oyo biso tokosalaka te. Ezali te il faut otanga kelasi nde okoya kofanda na kiti oyo. Pona kofanda na kiti oyo batu bakanisaka ete ngai moko Diangenda nde na miponelaka. Ezali tata mutu aponaki na c'est-à-dire tata mutu aponaki ye. Bandeko na ye bazalaki mais tata aponaki ye. Mais mikanda ya Lingomba elobi na biso mokonzi ya Lingomba nde azali na pouvoir ya kopona mutu oyo akosuccede. Azali pe na pouvoir ya koforme to koprepare mutu oyo akosuccede. Wana ya na ba domaine eza na ba pouvoir discrétionnaire ya mokonzi ya bule eza na ba nini na ba eza na habilité na biso te. Makambo wana ezali na eza ba pouvoir moko boye ya mokonzi ya bule, ba pouvoir discrétionnaire, ba pouvoir oyo ya ye. Et puis ezali ba aspect, ezali ba angle moko fragile oyo biso bakimbangise tokoki kokotaka na kati na yango te. Ezali ba angle moko bo spirituel. On ne fait pas les choix de choses spirituelles. Alors, ce qui est tali okomona ete parmi makambo oyo esalaki ete Lingomba ekabwana, parmi makambo oyo Lingomba eskendaki bandeko na biso bakendaki na 26 parce que parmi bango batu babandaki déjà kosoto proclamer. Mutu moko boya tali azali bandi lokola Papa Simon Kimbangu alobi ngande Papa Simon Kimbangu. Mutu moko boya tali azamulayi lokola Papa Kisolokele alobi ngande Papa Kisolokele. C'est-à-dire ba enseignement wana
ezali makambo oyo bapapa apo babandaki koyebisa bana bapapa tango aki alobi ya papa yo vraiment papa kisolokele mobimba ya papa kisolokele et à ce moment là bapapa pe batie na mutu na bango ngai naza papa kisolokele nzoka nde nzambe azali na babongisi na ye oyo nzambe abandaki kobongisa ezali oyo bato bazalaki kosala te yango lingomba pour éviter que biso batu to s'ingérer pardon na makambo ena lingomba etika ete makambo wana ezala ya mokonzi abule eloba makate même côté ya ete ya makate na lingomba mais lorsque un individu azwi courage na pouvoir ya koleka koyebisa biso bandimi oyo totikala na trois oyo tozalaka na nzambe molimo mosantu tata Simon Kimbangu oyo tokomprena ete biso tokobunga te lorsque un individu azwi courage na pouvoir ya koya koloba ete likambo ezali kotungisa lingomba ezali likambo ya succession ya lingomba sur base ya quel enseignement omoni makambo ezali kotia pierce na passe na lingomba sur base ya quel enseignement un individu comme papa apo akoki koyebisa biso ete makambo oyo ezali kotia mobulu na lingomba ezali makambo ya succession et la succession à soi ezali makambo oyo ezali na domaine spirituel ezali pe comment on appelle ça ezali na domaine spirituel et puis ezali na habilité ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu ezali na ba prérogative ya mokonzi ya bule ezali na ba pouvoir discrétionnaire ya mokonzi ya bule et ngai moko personnellement etake analyste spirituel oyo toliaka ba message ya mokonzi ya bule matin midi soir mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu kiangani ye moko nano atikala kutu koloba likambo ya successeur na ye te tata Simon Kimbangu kiangani aloba kaka ete kolo Yesu akoya kosambisa kolo Yesu nde akoya kosambisa makambo oyo mais sur base ya quel enseignement sur base ya quel enseignement ya lingomba to doctrine nini oyo eyebisi na biso ete un individu tout un mondimi aoki ko se prendre courage aya ayebisa biso ke désordre ezali na lingomba ezali di ya succession ya lingomba tandis que bapapa oyo tozali na bango balobelaka kutu likambo ya succession wana te parce que bango bazali na biso na et sur base ya quel enseignement ou bien sur base ya quel document ya lingomba oyo papa apo il faut ayebisa biso ete papa Kisolokele papa Dialungana papa Diangenda basi babotama na libota ya papa Zako est-ce que makambo oyo ezali makambo oyo papa apo azalelaki yango cofondateur ya idéologie ya 26 cité est-ce que makambo oyo papa apo azali koloba parce que ba élément na makambo oyo papa apo azali koloba ezali ko toucher mbala moko na doctrine na biso ezali ko toucher mbala moko na doctrine na biso et soki otali danger oyo lingomba ezali ko surmonter pour le moment ba problème oyo lingomba ezali ko surmonter pour le moment ezali parce que enseignement oyo papa apo azali ko pesa epa ya batu bayebi lingomba bazali kotala balobi oh ndenge nini papa apo azali koya ko parler sur la succession tandis que mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu kiangani nanu kutu alobela likambo wana te et puis bazali ko penser na yango nanu kutu te tandis que papa Zako bazali papa Mbenza bazali na ye moko mokonzi ya bule azali nanu parce que soki otali okomona ke papa azana no na biso mais papa apo azali koloba alors batu oyo bayebi lingomba nde bazali ko s'agiter bazali non il y a quelque chose qui se prépare
yango biso tosalaka ba émission liboso tolobaka le chef est en danger. Pourquoi? Parce que makambu o ezali kosalema ezali ete bazali kopesa bana ya ba papa na biso posa ya kozwa bokonzi, posa ya kozala bakonzi, posa ya kozala ba chef spirituel, posa ya kozala na ngbende ya lingomba. Makambo oyo meme na Bible ezali toyebi yango likambo ya nebi likambo ya Jacob na Esau ezaki likolo yani ezaki likolo ya bénédiction, ezaki likolo ya bénédiction, ezaki likolo ya bomengo, ezaki likolo ya héritage. C'est-à-dire lingomba na biso batata ba maman à chaque fois tozali ko bima libanda ya doctrine na biso ezali ko pesa biso passe. Banani bazali ko bima libanda ya doctrine. Et banani bazali ko yeba ete tozali libanda ya doctrine ou bien to bimi libanda ya doctrine. Likambo papa apo azali kokotisa na lingomba. Likambo oyo papa apo azali komema yango ezali kotia désordre na kati ya lingomba. Et batu oyo bazali kotelema te po ete bazali na posa ya kobundisa lingomba, bazali kotelema te parce que bazali na posa ya kobundisa mokonzi ya bule to ba conseiller direct, bazali kotelema avec une seule objectif oyo ezali ya ko protéger lingomba, ko protéger ba valeur na biso, ko protéger doctrine na biso, ko protéger ba principe et méthode ya lingomba. C'est-à-dire likambo nyonso avant esalema na lingomba, il faut totala mikanda ya lingomba, il faut totala ba procédure nini lingomba etia po likambo boye esalema. Lorsque tosali yango ndenge wana te batu bakotelema, batu bakoloba, batu bazali kotelema pamba te, batu bazali pe koloba pamba te, batu bazali koloba parce que bazali komona ete il y a quelque chose qui se prépare. Nani azali na pouvoir ya kokomisa batu papa Kisolokele papa Dialunga? Nani azali na pouvoir ya kotanga bakombo ya batu? Oh non, mutuboye yende papa Kisolokele, mutuboye yende papa. Est-ce que ezali kimbikudi oyo bapekisa yango na lingomba ou bien ezali révélation? Ce qui ezali révélation et à ce qui concerne succession ya lingomba, à ce qui concerne bokitani ya kiti, parce que attention, papa Kisolokele tozali kobenga nzambe tata. C'est-à-dire avant ya kotelema koloba ete mutu songolo azali papa Kisolokele, il faut kotala sur base ya quel élément, sur base ya quel document et sur base ya quelle révélation oyo ba papa ba pesi biso, oyo ko convaincre biso ou bien oyo e ko affirmer biso ete voilà papa Kisolokele ye oyo, papa Dialungana ye oyo, papa Diangenda ye oyo. Si base ya quel élément? Est-ce que erozala parce que bakomi yango na mukanda? Non. Non, document wana ezali fondé te. C'est-à-dire raison wana ezali fondé te. Ya koloba ete non parce que baloba na lignée boye eza fondé te. Eza fondé te. D'où batu bazali obligé ya koveiller. Koveiller à ce que lingomba epesa mato et ezala manipuler na bangulu te. Yango batu bazali kotelema. Alors, pour protéger lingomba, pour protéger pardon doctrine na biso et sengeli na biso. Biso bandimi et sengeli na lingomba, c'est-à-dire banganga nzambe. Totosa maloba ya ba papa. Totosa oyo ba papa baloba na biso, oyo ba papa baloba na biso, oyo papa Simon Kimbangu Kiangani azali koloba na biso tango nyoso, et puis totosa oyo lingomba ekanga na nzela ya mikanda. Na nzela ya mikanda, c'est-à-dire na ba prérogative oyo ezali kolata aspect spirituel te ou bien na ba prérogative oyo ezali ya mokonzi ya boule te.
Parce que bato mususu balobi non parce que na mikanda baloba ke bokonzi ekozala kaka na bana oyo mais non. À part mikanda eloba ndenge wana il faut pe toyeba yango ete le chef spirituel ou bien successeur ya mokonzi abule il faut tout d'abord azala choisi et pas ya mokonzi abule. C'est-à-dire bokoki kozala na bino bozali parmi descendants ya Simon Kimbangu parmi boye est-ce que baponi bino et pas ya papa Simon Kimbangu kiangati. Est-ce que baponi bino ba former bino ba encadrer bino et pas ya papa Simon Kimbangu. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est-à-dire, tozali konyata 1, mikanda ya lingomba. Tozali konyata 2, maloba ya ba papa. Tozali konyata 3, ba message oyo. Tata Simon Kimbangu kianganya zali kopesa biso la yanyoso. Yango ezali kotia mobulu na kati ya lingomba. Mobulu ezali nini? Ezali na ba kimbongiste conscient. O bazali komona ete makambu oyo ekoki kosalema boye te parce que soki esalemi boye yango wana ekabolaki lingomba na tango ya 26 et puis batu oyo basalaki ete lingomba ekabwana na tango ya 26 ezalaki ba papa apo et ce qui est grave encore le même papa apo ye azali lisusu koya ko manipuler biso de façon que amema biso lisusu na bokabwani ya mibale oyo tozali komona ete lingomba ekomi na turbulence qui ekomi na nini oyo tokoki koloba donc voilà batata ba maman esika oyo biso tozali komona ete il faut totelema toloba il faut totelema toloba parce que soki tolobi te soki pe tosali eloko te ezali pasi pourquoi parce que tokosukisa awa na lingomba na biso batata ba mama tokita tomata ba papa ba yebisa biso satana kota na lingomba satana kota na lingomba devoir na objectif na ye ezali asakapare na ngbende atelema azwa ba responsabilité ya lingomba et akamba lingomba parce que papa bakotisaki avec une seule objectif ya koloba ete to côté aye abongwana mais na mayele ya mabe Satan a s'ingérer na kati ya lingomba a s'installer na kati ya lingomba et azwi ba responsabilité ebele apesi yango epai ya bana na ye et lelo c'est tout un travail. Il y a une réflexion spirituelle. Imaginez-vous que nakati ya lingomba Satan akota bandakala bana na ye babotana bandi. C'est-à-dire soki mwana Satan abotina mondimi mwana oba obota wana kozala nani. Et imaginez-vous que bana ya Satana babotami na kati ya lingomba biso bandimi pe tobotami na kati ya lingomba tokoti na bango malongi bapamboli biso le même dimanche tokoti na bango malongi bakuli biso ensemble et tozali koyekola banzembo na bakoral na bamouvement babeko bamakambo nyonso tozali koyekola yango ensemble mais tozali différent tozali kopartenir na batata différent. Ce n'est pas facile ya ko détecter monguna oyo akota na lingomba. C'est-à-dire, eza travail moko ya ba agitation te, eza travail moko ya kanda te, ezali travail oyo ezali kosenga batu bazala na sagesse, batu ba yeba pe ndenge nini ya kosalela yango, batu ba yeba pe ndenge nini, même lingomba il faut ayeba ndenge nini ya koki kosala. Lelo tozali na mwa difficulté, pourquoi? Parce que majorité ya baye bazali ko assumer ba responsabilité na kati ya lingomba, bazali ba fruit ya bana ya Satana otokoki koloba yango par rapport ya esaleli par rapport ya ndenge tozali komonela yango na ba réflexion spirituelle na biso parce que ezali o balobaka yango na français ezali vraiment donc inacceptable ya komona ete mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu kiangani o tozali koloba nzambe molimo mosantu azwi décision apesi décision alobi à partir ya lelo ekomi boye makambo ekomi boye un groupe de gens na banganga nzambe bazo se lever ya koloba ete non eza ndenge wana te bakosi papa
C'est dangereux. C'est très dangereux. Ezali clair. Et bana ya satana bazali ko assumer ba responsabilité ebele na kati ya lingomba parce que mokonzi abule azui décision. Alobi ete à partir ya lelo posa na nga ezali bato nyonso bazonga. Ale groupe ya ba responsable ba bendani na pembeni basali décision mususu balobi o wana ezali ndenge wana te. Et lobi nango mokonzi abule alobi oyo kaka na lobaki yango c'est contradictoire. On est contradictoire au sommet de l'église. Biso na kati ya lingomba tokoki kozala contradiction te. Papa soki alobi il faut to fanda to étudier ndenge ni toko réaliser makambo oyo papa alobi, mais lorsque papa alobi et que biso tokomi ko contredire ango, alors il faut to zwa enseignement batangisa biso po balakisa biso ete batu o ba contredire maloba papa bazali bana na ete. Non. Donc, biso tozali automatiquement tozali ko yeba ete ba union so bazali ko contredire ba décision ya mokonzi abule, ba union so bazali ko contredire ba volonté ya mokonzi abule tata Simo Kimbangu Kiangani bazali bandimi bazali bana na ete, peu importe ba poste o tozali na yango to ba responsabilité tozali na yango na kati ya lingomba ou bien ba teni to ba uniforme o tolataka. Non, toko yeba bango na bizaleli. Mokonzi abule tata Simo Kimbangu alobi posa na ngai ezali ete bandeko na ngai oyo bakendeki bazonga na lingomba tozongisa lingomba esika ba papa batikaki yango batata ba maman. Lorsque un chef dit que posa na ngai, ce qui est plus grave encore, Nzambe alobi ete posa na ngai. Pour tomitia na place ya banganga Nzambe. Tango Nzambe alobi posa na ngai ezali ete tozongisa lingomba esika batata batikaki yango. Siko soki bino bozali na posa ya application ya maloba ya mokonzi abule, ya maloba ya Nzambe esalema ndenge ye alingi. Boko sala ndenge ni. Est-ce que tokobimaka na ba discours ya koloba ete tokozonga tort, bakozonga tort, c'est-à-dire la contradiction au sommet. Ya lingomba oyo ezali condamnable selon la doctrine na biso. Mokonzi alobi un individu aleki alobi bokozonga tort. Mokonzi alobi un individu aleki ba individu basangani balobi non ekosalema ndenge wana te. Alors bokoya kote ya biso te po bolakisa biso lisusu ke non biso toza bana Nzambe te, parce que bana ya Nzambe basalaka volonté ya Nzambe, bana ya Nzambe basalaka posa ya Nzambe, bana ya Nzambe batosaka oyo Nzambe ayebisaka bango tango nyonso. Une fois bokei a contradiction na maloba ya mokonzi abule tata Simo Kimbangu Kiangani, une fois bokei a contradictoire na maloba oyo mokonzi abule azali kopesa biso, même bolataka ba uniforme, même bozali ndenge nini, biso toko détecter bino ete bozali bana na ete, bozali bana na ete. Voilà batata ba maman pona kosilisa na émission na biso ya mokomwa lelo tokosukisa awa ndenge touti koloba makambo mingi oyo ezali kotungisa lingomba ezali makambo oyo ezali kokende contraire à contradiction na doctrine na biso. C'est-à-dire tango tosali ba mikanda biso moko ba konzi ya lingomba, il faut to respecter ba texte oyo biso tokomi. Tango tozwi ba décision biso moko ba konzi ya lingomba, il faut to respecter tout d'abord ba texte ya lingomba. Et tango mokonzi abule azali koloba biso moko bambuta, il faut to respecter mokonzi abule. Ko respecter mokonzi abule ezali na maloba te, ko respecter mokonzi abule ezali na ba acte, na ba action. Tango mokonzi abule alobi, bozwi makambo o mokonzi abule alobi, bo mettre yango en application. C'est-à-dire pasi oyo tozali na yango na kati ya lingomba ezali parce que biso moko tozali ko piétiner doctrine na biso.
tozali kopiétiner baordre na biso tozali kopiétiner baprincipe et méthode na biso baéthique na biso baprocédure nyonso oyo tozalaka nango na lingomba tolingi lisusu korespecte yango te yango omoni bato bazali kotelema baza kopona bachef spirituel bato bakosuccéder biso na lingomba bato bazali kotelema bazali koprépare bato olie mokonzi ya bule aprépare bato mais biso na miso oyo tozali komona ete bapapa po ensemble ya bato bazali koprépare un individu ou bien bato moko boye po bazala basuccesseur ya lingomba na bato oyo bayebi lingomba bakondima yango te mpe ekopesa pasi makambo oyo eza kotungisa lingomba pour le moment yango to respecter mikanda ya lingomba batexte ya lingomba to respecter mpe baprocédure na biso c'est-à-dire doctrine na biso ndenge yango ezali likambo ezali ya biso bandimi tosukisa wana tosalaka batintani tokotaka babeko tosalaka makambo oyo mokonzi ya bule azali kosenga biso ndenge ye azali kosengela biso likambo mpe oyo ezali ya bambuta tosala yango selon baran na biso c'est-à-dire place oyo yo osukeli alors soki ozali mbuta ezali teke okofanda wana ozali kodesobéir na maloba ya mokonzi ya bule bandimi bazali kotala yo ekoleka te peu importe ozali mbuta okoki kodesobéir na maloba ya mokonzi ya bule te bandimi bazali kotala yo ekoleka te yango omoni ete bato bazali kosisite kolakisa pasi na bango kolakisa nini kolakisa bamécontentement na bango par rapport ya comportement na biso vis-à-vis ya doctrine na biso comportement na biso vis-à-vis ya procédure na biso oyo lingomba etambolaka comportement na biso vis-à-vis ya batexte ya lingomba et vis-à-vis ya doctrine na biso to ya baprincipe et méthode oyo eserenisaka biso na kati ya lingomba ezalaki ngai wabino analyste spirituel Guy Laurent Robela nde émission ya lelo tosukisi awa na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosala oyo ebetisi ye libaku bolimisi biso ezali mosala oyo tozali kosala mpona koréveiller toujours conscience ezala biso banganga nzambe ezala biso bandimi ezala mpe bangulu oyo tozali na bango na kati na lingomba oyo tokoki kolie te bapapa bayebi ete tozali na bangulu na kati na lingomba ezali mpe mosala oyo tozali kosala po ete tolakisa bango ete bana ya papa bazali oyo bazali kozwa makambo oyo papa ayebisaki bango bazali kotia yango na application ntango papa alobi totika lingomba na maboko ya bangulu te bato bakotelema bazali bato oyo bakodefendre lingomba bazali c'est-à-dire un groupe ya baindividu bakoki kosakapare te na lingomba te bamema biso ndenge papa apo bamemaka biso na ntango ya 26 lelo lisusu papa apo azali koforme lisusu oyo tozali kobenga yango réseau mpona koluka lisusu ndenge nini ya kokabola lingomba yango bato bazali kosagite bato bazali koloba bagroupe ekomi ebele ezali pasi tosilisa makambo ya baréseaux sociaux parce que yo te moto osalaki réseaux sociaux nga te moto nasalaki réseaux sociaux mpona kosilisa problème ya réseaux sociaux ezali kaka ke tosala malamu totika mabe parce que une fois tozali kosala mabe na biso ekopanzana na mokili mobimba mokili ekoyeba ete bakimbangise ya bahypocrite mpe bazalaka bakimbangise ya miyibi mpe bazalaka bakimbangise ya bandoki mpe bazalaka bakimbangise ya motema mabe mpe bazalaka totika nde comportement wana ya motema mabe po soki tozali bakimbangise oyo batosaka mibeko bolingo mpe misala na biso ekokende na réseaux sociaux ekopanzana mokili mobimba bato bakomprendre eta bakimbangise batosaka mingi ya bato oyo bazali kodeklare réseaux sociaux ezali bato oyo bazosala mabe na kati ya lingomba bango baoki olela epai ya papa papa balobi na biso ete topumbwaka te na butu biso totie bakamera partout yo ntango opumbwi tozwi yo siko ntango tokobimisa yango na réseaux sociaux oke epai ya papa papa omoni mambo ya réseaux sociaux bakangi nga mutakala kutu boye basi bapekisaki makambo ya kopumbwa na butu
yozo yokate tango balobi ke toyiba te yozo yiba mbongo ya lingomba alors ba caméra etiami bazwi yo tango bakobimisa oh wana ezali montage mais non montage ezali bato bazali kosala ba montage bango pe bazali lisusu bana ya satana moni biso tozali ba kimbongise o tozali kosala pona lokumu ya lingomba ko défendre ba valeur na biso d'où toza na rien à voir avec ba makambu ya ba montage mais toza ko jouer rôle poète bangulu o bazana kati ya lingomba ba comprendre ete papa ayaki kaka ko former bangulu te papa ayaki kotika lingomba na maboko ya bangulu te ezana batu oyo bazwaki enseignement ya papa Simon Kimbangu pe basalelaka yango batosaka yango e kino lelo bazali kosala ba recommandation oyo mokonzi ya bule azali kotinda biso tango nyonso e koluka ndenge nini pe ya ko défendre lingomba lingomba oyo mokili mobimba bazali kozela yango baozela yango na nzela ya ba corruption te baozela yango na nzela ya ba injustice te baozela yango na nzela ya mutema mabe te baozela yango na nzela ya kobebisa te baozela yango na nzela ya kozanga kotosaka ba ordre ya mokonzi ya bule te baozela yango na nzela ya kodesobéir na ba orientation ya mokonzi ya bule te bakozela yango na nzela ya kotosa oyo balobi bolingo mibeko pe misala voilà ngai wabino Guy Laurent Lobela nde tokutana na bino très prochainement na ba émission les analyses spirituelles toujours na chaîne na biso oyo tolobi yango Africa 21 TV. Merci beaucoup et très prochainement. Manso mabomba mi makomo nana Aujali piso na mokilio yo Tosa kolampe tosa na solo Wete jali na mokolo moko Manso mabomba mi makomo nana Ikula se manso makoleka Kasiela kayan zambe kole kate Inwe sale mamokili monso Sola ya solo buka so buen zambe Nanse monso makoleka Kasiela kayan zambe kole kate Inwe sale mamokili monso Sola ya solo buka si buen zambe Pase pela, y no es alema.